azana papier divorce wane ngazawana aibsanga déjà depuis ya joki 3 ans passés je crois qu'il a signé divorce alia na ebile tingabe tuna aliani tanga zayo bayo otiki ipa na ngana Londres azova na ba 2 mois 3 mois 2 mois 3 mois ezala poani tanga linga ya kofia kutaya kofia zaina bibalati soki elia ni wana asali lisusu émission pour atia life batu bakota na babenga omoninga ngam no sal alien life nga refine moni yebisa alien omoni filtre ya ba telefone ko sa été abenga kofi tata mobimba kofi mema na bersote pour senga divorce yem taboya kofi yem pe mtalinga kofi. Vous êtes sur Top Media TV. Merci ndeko balandi ya Top Media Télévision bino ba ebolinga ka chaîne na bino Top Media Télévision ba amoureux na ba amoureuse ya émission Le Code de bonne conduite nakani si vous savez à chaque fois qu'il y a des choses biso toyaka une façon aussi ya quoi apporter en plus peut savoir faire na biso sur l'actualité na makambo ezoleka nakani si internet eza les sous ya ko expliquer batouté mais moto ezopela. J'en suis sûr le jour où cette vidéo de Cindy Leker était sortie, j'étais parmi bato liboso balobaki internet était makambo yo ezala grave. Mesdames et messieurs, je pense vous allez suivre na audio bisoto sa elabino la famille de Koffi Olomide o ezali tata mwasi ya bana ya Koffi, la sœur de Koffi, déclarer, faire des déclarations, na habité au Django, à Tindelaki Nani, au comité na place publique. En tout cas, ça fait quelque chose yamala moté. Le parent, le famille, nous devons toujours bien gérer les émotions, les sentiments, na makambu na biso. Regardez aujourd'hui. C'était quelque chose qui, peut-être, est banda qui n'a coulisse, biso, ba innocente, ou ba quitté, mais aujourd'hui, c'est tout le monde, oyo, a commis qu'on a connaissance na yango. Je vais vous laisser suivre les audios, intégralité audio Obino Boboyo qui na attaque, na otika Bino Boyoka. La sœur de Koffi, sa sœur propre, selon audio Obso Tozanango. Il paraît que c'est sa sœur propre. O mama wiva obino nyonso boboyebi ye moto asali audio oyo pour que ekomela mama na biso Alia. Et puis sur l'audio bandeko elle demande aussi à maman Alia de présenter à la Kissa acte ou bien papier ya divorce qui a été signé par Koffi Olomide à na internet pour que les gens arrêtent d'insulter Koffi, arrêtent d'insulter sa famille. Qu'est-ce que moi je veux dire par là? Ce qui me fait mal et ce qui me choque et ce qui me rend triste des fois, c'est la façon dont le Congolais te comment régler les problèmes nabiso, la façon dont comment résoudre les problèmes nabiso, la façon dont comment luka kozwa solution ya problème nabiso. C'est trop triste. C'est trop triste. Même si aujourd'hui, papa Nabiso Koffi ne sera plus avec maman Alia, ba rumeur les cas na ba etando ikawa, ba émission et salema na ba etando ikawa, koloba ete maman Alia a sengi divorce, maman Alia na papa Koffi babazé ensemble était, maman Alia na papa Koffi makambu du jour au jour des choses et des choses au ezo koleka na ba réseaux sociaux. Mais aujourd'hui de voir encore la tata ya bana ya Koffi passer encore na ba audio aboye, sincèrement c'est pas une façon d'aider Quadra Koraman. Je sais que ça fait trop mal lorsque la famille est insultée, lorsque la famille est dénigrée, lorsque ma personnalité a battu touché salut. Des fois il faut qu'on ça la moi et le mot, mais à ce que je sache le niveau de Koffi, il n'a pas besoin de ce genre de choses. Moi j'ai l'habitude de Koffi baza patrimoine que nous devons protéger. Les réseaux sociaux aujourd'hui est comme le tribunal. Les réseaux sociaux aujourd'hui est comme le la place au moto à qui répondre
ndeko na ye ou koya koluka kosala règlement des comptes ya makambo na ye moko boye. Aujourd'hui, il y a certaines choses où le respect qui était vis-à-vis de cette dame, ya maman Alia, j'en suis sûr que petit à petit, nuit et jour, réputation na ezokene na kobeba. Sa personnalité, bazokende ko touchango petit à petit. Or, c'est une femme qui mérite le respect, qui mérite la considération, qui mérite être honorée. Aujourd'hui, elle a 2 enfants. Elle a 3 enfants avec Kofi Olomide. Elle a 3 enfants avec Kofi Olomide. C'est pas Ezali une messe à fierté. Il est question de la famille à Batou. Il est question de Makamobo que nous devons toujours kobetango kara. Regardez même Moutou Ayaki ko déclenché guerre Oyo. Aujourd'hui, la position de cette personne, elle est comment? Elle est comment, bande konanga? Tu utilises nos réseaux sociaux ou nandenge moko ya malamu. Tu meka ko utiliser les réseaux sociaux ou nandenge moko ya bien. Moi, j'ai l'habitude. Na kanti makamo pe na lobaka à l'époque, lorsque maman, tantine, la sœur de notre star Fally Ipupa, lorsque elle répondait à Niki, à Zoaka la part de Niki, moi personnellement, à défendre son frère et à Zoaka part et à maman Nana Ketchup, personnellement, je n'étais pas d'accord. Je n'étais pas d'accord, bien que la personnalité de notre star, Ezaki touché, sa famille et tout, sa femme. Mais moi personnellement, je n'étais pas d'accord que ma soeur Tina a joué part, il y a maman Nana Ketchup, et puis a sacrifié maman au Azalaki lokola au Azal lokola maman Yabana Nabango parce qu'ils ont des enfants. Elle pouvait juste chercher à mettre la paix de part et d'autre. Parce que de part et d'autre, à cause de la kaka na besoin Nabango un jour. Mais comme maman Nanon, c'est elle qui est à la poste. Logiquement, normalement, elle devrait mériter le respect na makambo et sengeli. Mais aujourd'hui, quand vous prenez les affaires familiales, vous ramenez ça sur la place publique, en tout cas, vous devez vous attendre na makambo oyo. Vous devez vous attendre na makambo ya malamote. Parce que là, de part et d'autre, tout un chacun a zo kinoko luka na balabo. Et puis, bakomemela biso makambo o ya malamu bango basalate za la maman Alia, za la papa Kofi, za la famille de maman Alia, za la famille de papa Kofi. Bakomemela biso makambo o ezali ya malamu te. Bakomemela biso ka makambo ya mabe o asala oyo o pe donc asala oyo. Et puis égoyer la biso na réseaux sociaux. Et je me pose la question, à la fin de la journée, nous allons gagner quoi? Nous allons bénéficier quoi? Est-ce que nous avons besoin de ça? La communauté congolaise, essayons quand même comme à un niveau ok, on nous amène quelque chose comme ça, on nous ramène des choses comme ça et puis toujours on beti yango pena kara totiki yango. Habitude oyo ya komemaka makamunyo sur les réseaux sociaux ezo uta wapi? Est-ce que lobby boko kangisa batu soki boyoki ba chroniqueur na ba chroniqueuse bato ya ba matière bazuka ba audio ba bano sala nango ba analyse? Aujourd'hui, c'est choquant. Y a koyoka que maman Ali a pe abotola ka papa Kofi et pas ya mwasi moko boy. Donc a futika oye a nyongo oye donc a defaka a futi yango. A bukika oye a lonaki. Et après Soni o maman Ali a akolata, Soni oyo papa Kofi akolata. Papa Kofi na maman Ali ya bazali na bolingo oyo ekotikala ko kabwanate parce que ils ont des enfants na katikati. Je suis très heureux ya koyoka tata mwasi koloba ete ce sont mes enfants nazali na maloba ya koloba sur bango naza na pouvoir sur bango. Mais ce sont tes enfants, oui. Lorsque il y a des choses qui ne marchent pas. Bolobate. Tata moi s'il fallait au fanano kimia kaka, il fallait au fanano kimia, au conscientiser quand de konayo
azali star, azali vedette, amesana ne na makambu oyo. Mais déjà venir quoi apparaître dans les réseaux sociaux, ezali kolamusa makambu oyo na bato peut-être balala ki na bango. Na bato yo balala ki na bango, na bato kutu batiaki lisusu makambo kate, ba ke no kundolo na ba sujet mo bodo eza grave. Et aujourd'hui où est Maniké? Disons que c'est Yemutu donc a déclenché guerre, Yemutu a salibu, elle est où? Peut-être elle est très à l'aise dans son coin avec sa famille. Elle est très à l'aise dans son coin peut-être avec ce qu'elle est en train de faire. Et maintenant personnage, personnalité, dignité, la communauté congolaise, nos familles africaines, tous à la canamoi maîtrise. Même nous là, les gens qui faisaient des analyses, des émissions, nous devons regarder et l'on connaît na la télévision, na télévision na oyo na kole kisa na télévision te. Didi comment na ezalaka Didi Stone Olomide. Pensez-vous que lobby ba kolongola kombo wana? Lobby ba kolongola makila ya Kofi oyo na nzoto na ye. Mais pourquoi vous voulez aujourd'hui Koko Misango lokola sujet moko boy? Donc je sais même pas. Kibo mutu na biso tokomi ko chango wapi mes frères et sœurs? Kibomutu na biso tokomi ko tia yango wapi? Tokomi ko tia yango wapi? Et puis moi ce qui me fait mal okoyoka na kati kuna ezali makambo ya banyomi titi ezali, makambo ya mishipe ezali, ya mintu ya bisi ezali, ya bindi ezali, abimaki na yo bazwaki yo boye, yo yaki boye, ba personnalité na biso, kibomutu na biso tozo chango wapi? Je sais pas ce qui pesa ba misusu za kofanda mingi na mboka ba payande ba komi ko copier makambo nyonso ya mindele, même bango mindele er moko ba koma ko kamwa biso. Quito côté, ça fait pas bien. Ça fait pas l'honneur. Et moi lorsqu'on touche à la femme sincèrement, je me révolte. Et ça la nga mabe, et ça la nga mabe makasi. Ba valeur, ba vraie valeur ya basi, ba vraie valeur, ba maman nanga, ba vraie valeur. Peut-être pe yo aux autres traverser ba moment oyo famille Olomide et les autres traverser. Regarde ce qui se passe, regarde comment ils sont insultés. Prenez aussi de votre part lobby peso qui de komelio ko sala ngote. Je souhaite pas que de komela mutu moko boy, mais ce komelio ko sala ngote. La Bible nous dit gardez silence. Nzambe a ko combattre pour nous. Parler, des fois, ça ne change rien. Parler, des fois, ça ne change rien. Des fois, je dis bien que ça ne change rien. Le coup, là, la situation. Oh. Je vous laisse d'abord suivre audio, il y a Tata Moissi, et puis on se retrouve tout justement après. Klepen, Nagina Lubaboué. Omoni. Nagina lobela bino boy. Omoni bato bolinga bo lobela obosala mama obosala wana je crois boyebi biso bien. Alia na ebile tinga bien. Tuna aliani tanga zayo bayo otiki ipa na ngana Londres. Azova na ba 2 mois, 3 mois, 2 mois, 3 mois ezala poani. Tama linga ya Kofi akuta ya Kofi azali na bibalati. Na mwasi na ndako. Aboma libala Kofi. Alors tant Kofi a bala qui andima qui va vendre na siko ye mo siko a 5 sur divorce aboyi Kofi Olomide azana papier divorce wanenga zawana aibsanga déjà depuis ya joki 3 ans passés je crois qu'il a signé divorce n'est-ce qu'il a tinda lettre divorce attendez apparemment tem azu divorce aza lettre divorce pour moi ni mokili ebité ati ko jouer victime yim taboya mobile. Donc, particulier na ndako. Omoni bana wana, ngana atata mwasi na bango direct. J'ai un mot à dire. Non, loba avec gentillesse. Olé atindaga Eliane wana, aki na osala de mission sala ba live, wa sala ki ani passé ba kota ba finga Kofi ba finga biso ba finga nga ba finga biso nyoso fani. Na wa uto sala sikoyo. Apesa ye lettre divorce atia na media. Alobaki aboya Kofi lettre divorce yango wana mokile yeba
atika ko jouer victime toi bazoba te tango lo basala 25 ans na Kofi oyo paza na yebasa peut-être 26 ans eleka biso toi bazoba te yozo yo luka guerre na ndoliste biso toi bandoliste yozo yo luka guerre na ndoliste avec beaucoup de respect du monde, avec beaucoup de respect du monde. Klepen yebisa aliani na yo moto ba obenga tonton soki de tonton la pesi bino mise en garde soki eliani wana asali lisusu émission pour atia life bato bakota na babenga omoninga ngam non sal alien life nga refilm ngam non sal life omoninga zawana amwa Kofi abalaki amwa Kofi avani mbule bele amwa Kofi abotne bale bele na pesa ki idée na salela ngote azaya otikala ipana ngai ipana ngai alors on a zolo baboye na olo bakona no boye na tindeli audio soko tindela yo tindeli biyetenga mo tindela ye na sele no audio na pesi bino mise en garde omoni ba bilobela bolo bana ba media bokeba omoni yebisa aliane omoni filtre ya ba telefone ko sa été abenga Kofi tata mobimba Kofi amemaye na berceau te yé kwa za communication na ba 50 et quelques omoni azala mwasi avec une grande F mwasi ya solo neti ngana za na mwasi ya solo na yeba place ba non na yeba so ba oui yé pasa lango apesa Eliane lettre wana divorce pour asenga divorce yé mtaboya Kofi yé mo pe mtalinga Kofi yé mo pe mtaboyi bien bravo alors apesa lettre wana batia na media mokile baki akabwana na Kofi officiellement Kofi aza kobate Kofi aza kobate Kofi azali homme à femme basi balinga te beleka ndenge mo kwaninga Kofi alors apesa lettre wana na media botia na media Klepen moni yo ngale biote soza nani mais avec beaucoup de respect aux relations de on a bango na ebité mais on a lobalobo on a lobabo famille na biso surtout toi d'accord nango alors ezala mbala ya suka Eliane wana leka na émission batanga bakombo na biso baluba mambo ba oloba po alobeza maloba ya Aliane d'abord grand prêtre mais bolo na nkombo wana po ya komba ko ya lirambo les quadres omoni fais attention on oloba pena gentiment sikoyo soki na moni susu eza grave ezande mususu ye mutaboyi atia lettre wana yo kuti mobali na bana na ye boyi bana makambo ebele tala ngana ye mambo ebele ye ali ndenga za na yebi tabandi ba mususu za na katanda ko wana mama abango azalaka wana oloba mama kili ayebi ndeni na lobaka alors attention baje bo sala wana bato basima na bino baza ba iloko to moni nde boza wana ne antique wa zero nothing le baba anglais yanga maluba ngwana na lobi lokwa yo bi ya tonton tindela nièce na yo ona lobi angwana bye atika kusenga ya Kofi mbongo atika kusenga ya Kofi mbongo mwana moko ya Kofi ko devoir ko pesa mbongo eza Saint James ana mine atika kusenga ya Kofi mbongo ya mwasaga butika walandela na ba 200 euros Klepen na yebisio yo to simba kamera na o yebiso déjà d'abord o yebinga bien Aliane pas yebinga bien
on a lobby. Bana wana baba na biso. Nana malube belé on lobela pas bana wana nga. Na tata mwasi na bango direct penza direct et puis ya motema. Donc fais attention. Eliane na bino na bozotinda aloba bien maluba ya Eliane. Maluba mama Eliane. Il est porte-parole au bino aux yeux. Pour